Lombele. J'étais qui oye. Na etinda ya tata Mulimo Santo papa Simokimba Mkiangani. Tokolanda message ya papa Mfumalongo. Papa Diangenda Kontima. Oyo ezalaki ete na tango wana soki ekokia le 24 décembre to le 25 décembre nde tomoni sini oyo esalami fleur eye kopesama abandaki kozanga liloba te oyo eza kopesa biso bana na ye jeteki makasi yango na lotomo ya papa Mfumalongo papa Simokimba Mkiangani tokolanda message ya papa Diangenda tosengi presse botiela biso message wana Mani sadio diakila ya ve munza munza ila tambule mamene medi mumule munza manila tatawe na munga
ebe badata wana di suto bangi ndenge ni tukuzala na kati na ndaku na tata boyi osari kamu malam de ulu bana ye ojira de nde ye ayakulu bakati mwana nanga osara ke boyo e kome na yo pat nzambe na biso azali nzambe ya malamu nzambe ya bingiri so mingi ba mama na batata ezali ntango na yo nalobaki ete natala nano na ndenge mokumba oyo nzambe apesi ngai eske tosali likambo ya kitoko obie na bbc nalingaki te nde nazwa esheki pamba te sokonga nazwi esheki ezali soni na bino ndenge nakoyebaka na kookisa bino soni te e tokokuma esika elaka mbele ndenge topesi programe bolingo mibeko misala ta mosusu tozali komona me papa ezali kotungusa biso te bokopesa ngai raison etikali moke bino moko bokoluka ngai tikanaki na koluka na papa boye ntango wana ekomi na ngai pasi na yo pote tomona tozali kokende mbula tuku misatu esi eleki bana tozwaki bosoto tosi tozwaki mokolo moye bozali indépendant bozali libre donc lokomitambulisa bino moko solo bosepeli biso nyonso tosepelaki na butu lelo ntango nafunguli mwa televizio moke ezali na ngai na chambre malgré mokongo eza parpasi kasi nafunguli televizio alors baoyo baya kolobaka makambo ya histoire ya biso nakokaki professeur moko parmi na bamibale oyo bazalaki professeur moko alobi ngai nauki bato bazali kotremble pamba te bamundele bakokinde lisusu eloko awa te bato batremble babandi kolenga tata wana alobi mais vraiment biso ezali raison na ntina nini totremble pani tobanga kasi nzambe apesi biso maboko mibale te apesi biso mayele to nini tosala ndenge bango basalaka te mbala liboso na o katika moboli c'est-à-dire nabetzelaka ye maboko kasi amonaki yango te mpamba te miso na ye mazale makokufa soko ozali kolobaka na televizio bango na bango bazali komonana ntango wana kamba te libanga bwakila ye ekosala ye likambo te wana ezali phénomène moko ndenge nalobelaka bino na ntango na kala liwa ezali eloko nini obe foto ezali eloko nini nasi nalobelaka bino yango awa kaka pia donc bamama na batata nakamati ndenge kutumi yango eseni nakamati masanga tokabane na moi tolingi kokutana na butu te tokabwani na moi me tokoki kokutana lisusu na butu te donc tokabwani na moi tokabwani na butu ezali makambo makala mazali kosala mati na mokolo lelo ekotikala libanga mosusu na likolo na libanga mosusu te ifo yonse kolongwa nakokaki tata wana mayela na biso mazali mpo nene tobandi kolenga tolenga te sikasika wane tosala mosala tolakisa ete bibiso mpe tozali bato bamama wana batata mwana na moto bakoteyaka nyama sese liseso oyo nase napesi bino yango oyo alobi na butu na moi soko tozwi likambo yaka kasi na butu soko tokutani mabe mwana na mutu na masese sikasikawa bamama na ngai batata na ngai bandeko na ngai bana tozali kokende eske bino bolingi tokende liboso obe totikala mbele ndenge wana nakanisi maloba na ngai na ntongo na 0 heure ebie ngai nakamataka maloba napesiki na papa ya solo soko
Yo papa mokolo wana osalaki nga makambo oyo alors wana nde nazwi échec. Est ce que bozali bato ndenge wana soko bozali atoyibi na nde te soko oyo bazwi nga makambo nde yo papa bando bandi kosambulisa mosala osalaki ngai boye bozali te iseteki oye libona yebana na nzembo oyo malamu nde bokabonana kaka kimbangisi oye totikala kaka na ye obi tokabona okanzembo okanzembo ade récupération ezali ntango na biso oyo
na nini na kanisi wate bona nangai sika wana zana pat balwe na bisete l'Afrique et les berceaux de l'humanité tayibiri kamwa na soko tayibite akati kakanda yifanya yake kuchana na kati na mabele na ntamba akamati kapte de l'Afrique tumbani toye na kokana na ngai musikate lebi tuzale na bino na kati na mikono yo soko nzata pesinga nzitu kolongono na kuteka bazone barzone naina lingite moko azala lisusu na elembo oya sasa na oya ya kusenga ngai yo kumandongo pesa ngai batana teketata na sala kimutu Jeteki oye tolandite wana sur demande ya papa Mukonzi Abule papa Simoki Mbamkianga papa omoni bana na ya jeteki ndenge senga kibango baye bon taibite yo moko papa andenge opesaka pesa compétition soki jeteki tokomi na suka mubu soki yo moko tali ndenge opesaki biso ka compétition soki ezali jeteki soki aza kobomba esikani ya liboso soki bakitisi yo moko kaka na microscope na yo papa na bunzambe kotala jeteki oye papa bana na yo ya jeteki tolandi message papa Mfumadongo papa dagenda kutima posa ezali te tokabwana na moyindi wana kasi pe bayini besoin na kati na lingomba eza baza ebele biso toyebi bango te jeteki nzembo moko tokoyembaka tata beto tuisidi kakutuwa mundomba zandu mundomba zetu tubufanga bakesa mo basatana mena ndimbi de kibakala bazana karto bazate Tatabe totuizidi 1 2 1 Tatabe totuizidi Utoa mundo bezi Tulombanga efumodo Ingeye kaka wafilamu Nakutuvulu za mumbi Nsatuze totwa sundeza Twamonakemo walundama Twakembera efumudo Kadiselo wasilwazo Watukifila kotukembera Tatabe totwizidi Utoa mundo bezi Tulombanga efumudo Ingeye kaka wafilamu Nakutuvulu za mumbi Nsatuze totwa sundenza Twamona kembo walundama Twakembera efumudo Kadisilo wasilao Katukifwila kotukembera Tonwaranga efumudo Lumudano Tubufanga Makesamo Masatana Ina
monake mowasilahu umikulwa twavuvava. Papa olandi kolela bana na yo solo tozali bana jeteki kasi tozali kolela na ntina na bana na yo oyo toza na kati na lingomba mikolo leki olobaki yango mpe na nzembo oyo yembisi na papa Mfumalongo papa diangenda kontima koloba ete okabwani malamu kaka tokabwana na biso moko tokokoka te kasi ndenge olobaki ete oyo akokoka te akende na ye réalisation wana ezala pai na yo moko papa yango tozongisili yo nzela onkombo tata mwana mpe tata molimo sana. Jeteki oye nazomona bino motema eza duku eza bongo me papa alobi eloko moko te aza kokalikile soki totali badirigant baye na bamashine wana soki ebandi tobandi kolia biloko wana mai mpe tozwi libela tuka ezali te bongo mpe bongo te na bino bozanga na place bino ya liboso etikali na bino Tintani nano bosilisi te eloko etikali na bino Tintani nano bosilisi te bakado mpe nano bosilisi te nano bopesi te ezali eloko ya misato nasenga mpe nasenga te Jeteki oye toyokana biso nyonso toyoki place na biso ya liboso toza kaka wana toyoka alobi papa alobi eloko etikali amoni clair na Tintani te mpe azali nanu na malu mwenye malu wili nani mbuta e nana
kado te makambo etikali ya mwana mpona oyo kado far tozalaka na place na biso ya alors tolekisa lere mingi te tozalaka na esengo ndambu tokati mpo toganye temps. Alors Yasuka pa plombier baluka batio bokopesa be bokopesa te. Jeteki oye soki bosali bongo bobimi loria mpona ngai nasisi nakomwa tata mwana mpe tata molimo santo amen. Jeteki oye liloba ya papa ya suka ya ngoi posa ya papa ezali atundi biso motuna ye moko papa alobi ete sika nkamba ezwi mai bisika nyonso oyo bariviere etikali naturel moye totika ezali te kasi lokola nkamba eza dote na mai na bisika nyonso yango papa atuni biso eke baplombier bakolukaka batio donc koloba ete mabulu ya mai soki esalemi batio mpo ebenda yango ekoma na bisika nyonso esengeli yango papa Chikote aye awa yango asengi ete bandeko na biso baplombier bakosala devis ndenge nini ekosala ete ndenge biso moko jeteki tomikumisi eke na misu ya papa bato oyo bakotekaka mai bakoteka lisusu te. Donc esengeli bamai ekoma ntina baporte ya ndako na bainstallation oyo bandako ya lingomba oyo bana kolalisa bapaya ndenge papa alobelaki yango papa diangenda apesaka promesse na bapaya eke ntango ekoya bakotombola lisusu bakatini te ndenge kozalaka na biso na bomboka oke douche otikali kotombola katini be bidon oke kosokola ndenge wana lisusu te kofongoli robinet mai ezokobima ndenge esengeli baplombier na biso mpe osi bayekoli na mikili ya poto bayebi ndenge nini kobimisa mai ya moto mpe mai ya mpio nyonso wana donc jeteki mokumba yango papa apesi biso lisusu koloba ete dans un mois soki tokozala capable ya kosala likambo wana dans un mois jeteki oye donc elobi oti koloba ete avant le 22 mars ndenge papa asengeli yango donc bamai ekokoma na bisika nyonso donc eza boye papa bana na yo bandimi mapamboli kaka
ye ngai nasilisi nazongisi nzela epai ya papa de la ville asilisa likambo na ye